miyibi bazana ba identité na ba autant na ba Warrior za groupe ba aux États-Unis ba beta basket boboya mais ce que lelo ma identité ya bango monani ke miyibi na côté là une fois alalaka monako polele et puis nazwaka ba basket nyonso na bilamba nyonso natikaka na la gomme na roki wanga na te mais nasalaki yango so nasalaki yango bongo eza parce que fingaka fali Warrior à côté là c'est le point kutu ba ketch muso ayo lo bana sima caméra ki azwaka pesa leader na ba ba ketch muso a c'est le pesa leader na ba malata tellement preuve ezalaki mais siko tokolandela yango Poutine aolandela ba basket na po ba photo eza preuve ezalaki lokola Joana lobi yango faut pe babengisa ya samba Kenny na pesa nani leader na bango ba Warrior ba ketch azongo pa ya nani mais pas petit na muyibi wana wa muyibi bakangi azo kidnapper batu yango moni dans les makambo il y a pas de sentiments il y a aussi des inconvénients voilà Kaba il a cadé maintenant il est enfermé via donc quoi envier que yam somoni chasilonda na chombo na ngape fona koma na chombo mais yam su ya sala copie caméra micro yo tango zo boule na koma lokola ye oye na mamongo boy donc posa ya ba Warrior za ba koma lowa ba golo yango moni e pousser lelo na miyibi ya ba Warrior babim na miyibi ya banani ya ba Warrior do ba Warrior wana ba komi miyibi po ba kolula ne ba golo atozala ka monga ya paka na blouson na eboye o mona do albi ye pe kwa koma na ngo yango tindi faut pas sauter na ndako ba tu ba yi ba pe ba kidnapper batu te watanabi te mona maele oyebi pourquoi nous un héritier bazana problème ti nous a tiré ko na papier ta sala qui pas héritier mazo bango répondre lelo répondre net nini po biso bagula to za na temps répondre te et en plus fait héritier za na problème na papa Hervé te héritier azali mwana ya papa Hervé a za na problème na nani bazana problème te net petit na mishka azali koko ya papa Hervé ba osona na nini koko nenié pas be mishka pas beta la maison mère wa maram na bango na bien omoni o mishka sali biso mo bagula to beteli mabo na kobi na anglais philippine babani applaudissanyo anini applaudissanyo oh nani voilà vous beteli nani na anglais philippine mishka na hérite bete bon mabo c'est-à-dire quoi basali na bango bien la sali bien bazana besoin ya actualité et puis baba na maile bazo comprendre que actualité ezola momoni ba saper ba kabwani ya héritier pe ba bimbekeko ba saper batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Solo yenga chaud toko kabola chaud parce que chaud ils appellent héroïne c'est-à-dire que chaud est égal à chaud chaud est égal à chaud donc c'est vraiment comme ça tozo kabola chaud quand ndezala to kabola chaud to kolala na biso na lo ndeka ba pistem so ba yanki ba lo ba mais ezala lango pena bongote un grand merci à toi général manager Clovis Fimpa, merci beaucoup. Pourquoi pas à toute l'équipe technique qui m'accompagne, notamment Armel Omboé, pourquoi pas Berliv Ngametu, c'est Beba, c'est Pola, Armel Ngamete, c'est Boga, na PCO, ba mbote na yo et belé et belé pena na pesi. Pourquoi pas na grand prêtre Mayamoto tout moi azapena posa solana Jansi Luonda ayoka ki Jansi Luonda na posa solana Jansi Luonda solana grand prêtre Mayamoto lelo. Un grand merci na gouverneur de Washington, mon frère Franck Comédie. Je suis pas seul sur le plateau, l'autre sur la Marambo et Tali.
makambo etali tokosola ngo lelo je sais pas so ya mpaka kosala déjà entré na ye ya mpaka bonjour bonjour santé ça va ça va na ngolo dynastie yo ebi ande za rapide ça na ngolo dynastie si dynastie pe comme église na ne na lelo ba tout actualité za dynastie déjà c'est église na vie ba Pamela Boloko dynastie Priska Yenga dynastie no la tempo dynastie donc ba na dynastie lelo tokosola mamebele tokosola affaire Kisinjora ouais tokosola affaire Big Boy abi à côté la Seleo na ndaku parce que Seleo azala ko finga fali bon moninga maman on est okende bon to ebike fali ibara da jubag mais le car na procédé bon on ba côté na makam zano asani ni ayibara da jubag mais le car na procédé est-ce que bango bazo ngara ba reverser que orchestre na mona ba kombo na bazaya miyibi mais boti ko sola bon na kombo artiste te banani te tolobi bongo te balobi boyi au monique ba warrior ba leke belé jusqu'à tel point que c'est le scrum ba côté là na ndaku poye na fali esimbaka te yo mona te nani condamné azo tenir ba propos bonga bi akoko tele pe lisusu mamona kazane warrior ya ngomoni maman tozolo bago miyibi bazana ba identité na ba otana lo ba warrior za groupe ba te États-Unis ba beta basket boboya mais ce que lelo ma identité ya bango mona nike miyibi bana miyibi ba criminel ba warrior et bon criminel ba sambition na bi komolina warrior à côté là c'est le point kutu ba ketch mso ayo lo bana sima caméra ki azwaka pesa leader na ba ba ketch mso a c'est le pesa leader na ba malata tellement preuve ezalite mais siko to rolandela ngo Poutine rolandela ba basket na po ba photo eza preuve ezalite lo la Joanna lobi ngo faut pe ba bengisa ya sam Kenny na pesa nani leader na bango ba warrior Jibril Puissant et Mambo leader na bango ba warrior azo ba ketch na ba azongo pa ya nani mais pas petit na muyibi wana wa muyibi bakangi azo kidnapper batu yango moni dans les makambo il y a pas de sentiments il y a aussi des inconvénients voilà Kaba il a cabé maintenant il est enfermé te wala big boy bango tout ba big boy bani ozoko te ba comment on se zo ke ka ya ba anglais big boy warrior anglais na anglais to ça oni éviter isaunga mais okolo banini pona bana na balongoli guerre ya musique bebete keza guerre ya musique ba monsieur za rabongo ba komisi na point côté la artiste msusu rolo banini pona batlora babana bon batlora babana na o expliquer batutu ya poto vraiment bato balanda biso par tout ça na micro des fois comme na biso ba kinois bilulela via donc ko envier que yam so moni jasilo onda na chombo na ngape fona koma na chombo mais yam so ya sala copie ya caméra micro yo tango zo boule na koma lokola ye oye na mamongo boy donc posa ya ba warriors za ba koma lowa ba golo yango moni e pousser lelo na miyibi ya ba warrior babimi na miyibi ya banani ya ba warrior do ba warrior wana ba komi miyibi po ba mo ko lula ne ba golo atozala ka munga ya mpaka na blouson na eboye o mona do albi ye pe kwa koma na ngo yango tindi faut pas sauter na ndako batu ba yiba pe ba kinape batu nzambe alimbisa bango kanda na bango nyoso kitsa na tu ya leader na ba uza motema mabe na mambo leader ebi na ete sengele kanda te na osola bien na osola mabete mon vieux dirango bi ma ebi vraiment rango ebi mam na osola mabete na osola na bien pété mona poto atongo na osola pété mabeni na lobi sepe zaike batonga ko mwa pajana na to ngeto ba pajana na ye mo kutu su bayiba mwana na yi bayiba nani bayiba mwana na yi bayiba mwana na ndeni bayiba da jubaki et pas ba warrior et bon yo kasi buda na wala si ba former batu na baona ni na moyibi donc ya miyibi donc bon yango moni lo kwango ki moyibi ezelo babota mana eza ba mille na mille net matete miyibi ba koza to ebi poani za cadastre oroyi bande sikoneti makelele fo miyibi bazala po eza non cadastre et si koza non cadastre za isika miyibi babima bakiseso ba makelele babisikabo omona na mutu batu babita leader momona teka anwa leader o leader mateka anwa banganda na lingalo abien wana panganda toza na biso ya Guy Basket l'homme solution double continent toza sola yampaka Kisinjora oyo bengaka goigoy tomonaki mikolo te koleka wa Kisinjora na fali
azotaki ka Fali mais lelo akomi koyemba bibi abike et un leader moroté à kokani na Fali et puis fallait le qui faire musika et Sœur Christine comment le maman babu alors bon pour ça na bossa micro ngal ngoza bossa Miss Koulibaly aleki nani Miss Koulibaly po bango bale basa phénomène moko phénomène mondial et bon bango ba imam na bango Miss Kaba aleki baba to phénomène mondial baba to mokili na biso te yampaka yozo bake Miss Koulibaly na kisi njora wa batam kilna biso te ba batam kilni oh monde parallèle ba batam monde parallèle ba batam kilna biso te moi batam kilna biso za wa ba Ishalibuna zoto pete Bastar Mido te Bastar Mido bibali ba Naftali Ramazani mama Djibril basi wa zoto pete tuye na mutu nanga Ginette Kandolo moi si zoto pete bango baza batam kilina biso te batam monde parallèle. Soyez moi ça comme côté ma mibali mingi ma bête. Faut bolande là qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Vous avez mon amambam. Donc sœur Christine tu habites to benga o vienzora ou bien sœur Christine. Mutu so za peuple nomade mingi mabe. Ozo be sigani ne ozo telemate o ya oliane lokwa mabe. Yebara ke nazo telema awa ozo manquer tout le monde lelo zalia malgré les cambo soso tali batate mais sœur za na position. Voilà conseil européen. Non peut na sœur. Bon pas Fali position rozalati. Bon na yebite pour règle ça peut m'endenge. Règle peut m'endenge. M'endenge c'est-à-dire ba on est sur bato va monde parallèle. Yango il faut ba sangana. C'est un monde parallèle, il faut pas s'engagner. Biso na bango to sans raisonnement mon côté. O akenda ba o ba okende ba o ba okende. Kotala peut-être ndenge bokena likamuta poni kana yazala ne peut-être. Oh et bon na bi biso déjà bagolo to très fort. Tozana bana basi ya bana basi. Tozana bana mibali neti biso ya bana mibali na batarik ngango ba Vasco de Gama toza bana mibali bana basi bazali ba Naomi Yaba biso za mari bongola te double face te biso kendara mnam biso za ba mère master to ba mère ba mabe ya kanam donc aza mama mabe ya kanam rapidement ba information sur Ferrigola tout le monde est makambu ya héritier Watanabe nani Ferrigola utiko yinda awa bosuki na ngondeni ba musée zo bango finga awa bango répliquer contre héritier Watanabe te mona maele oyebi pourquoi musée héritier baza na problème te musée atika ko za na papier ta sala ki pa héritier mazo bango répondre lelo on répondre neti nini po biso bagolo to za na temps on répondre te et en plus pe héritier za na problème na papa Hervé te héritier azali mwana ya papa Hervé a za na problème na nani baza na problème te neti petit nanga mishka azali koko ya papa Hervé ba oswana na nini koko ndeni pa be mishka pa beta la maison mère wa maram na bango na bien wa maram na bango na bibu tala wa maram na ba auto soula koko bi et pas biso ba bantu koko so manquer koko za kesengo ba mona ke ubota mwana pa bota yango moni o mishka sali biso mo bagula to beteli mabo na kobi na anglais philippine balbani applaudissanyo anini applaudissanyo oh nani voilà vous beteli nani na anglais philippine mishka na hérite beteli ba mabo c'est-à-dire quoi basali na bango bien basali bien bazana besoin ya actualité et puis ba na maïle bazo comprendre que actualité ezola moni ba saper ba kabwani ya héritier pe ba bimbekeko ba saper te saper azara moko muzeki ndingi na équipe na o tout batikale ce sont des comédies bon made swabana made suyabana yazali saper maison donc made swabana to différence ni les saper maison na saper o ya o wana mususu o donc made swabana za saper na biso vraiment ya bagulwa vraiment moi na museki ndingi na made swabana donc ba différence ezati baza bana ndako donc ngana vie ya museki ndingi na vie ya made swabana et surtout sous museki ndingi saper international akenda ti Paris donc made swabana pa kenda Paris et quelque pas kenda Paris ya paka ouais naza
Yampa. Naza tozo sola. Héritier watana bana pour sa zongela actualité pas bien. Mais yo obinanga ke d'abord nan kindingu aza sapeur international à Kinda Poto. Mais nani pas Kinda Poto ekeko. Nalobi. Made soba na pas Kinda Poto. Ngai mande to so bingana ba sola mamba ba sapeur on est en sens tinga sola pour na faire. Nga sola pour na faire. Que commandé soit bana ba kenda pe musée ndingu pa kenda madesu aza sapeur maison aza mwana ya ndako ba musée pe ba yi ezaka nde mokili tambula to lobaka ke village ba gulu eza muneni mutu ya mutu azotonga esika ne bato batonga na gombi baza bato pe bazotonga na pasa baza po mokili eza vaste mais bino pe banda ba lobi bosali plein bozo banga le suba touté bozo respecter le suba touté respecter même puis na wera son ko felo mi redi amisi ma pongo lo pe asona matcha la mona pe asona bon manda chan oh viens na biso et bon Félix Oazé quoi viens na biso Blaise Boula viens na biso beaucoup de respect Blaise Boula ba sala po lelo wenge ezala fere azala nazoyebate ba Blaise Boula ba contribuer ebele siko bino bolingaka nini Magali kumu ma DJ sabe bolingaka nini Mirete tokani vraiment bino bolingaka nini tolo baka nini po motema na bino ekita amsusu ko za mamtolo ba bolo ba tolo ba motema ekita po biso mamtolo ba tala faire azato respect faire na les 14 ans andolo ba ke soka lati ba pétene pour faire azana pétene azaka na mungu otala mission premier soin na bien est-ce que faire premier soin na pa finga mutute faire assemble ka mungu na faire azana mungu azana ba pétete ba pétete mamba ba soda na armée bisani faire azana na mamba voix il faut panza corde vocale et si mais faut relobela pe ba fan le loba romo côté la ba leader msuna banda ku c'est pas propre te monte romo ki musika wana baza ba fan te eza association de malfaiteurs leader na mamba kumisaka malfaiteurs par des gestes et par des vies amoureuses malfaiteurs surtout yesiko biso ba malfaiteurs bazati malfaiteur azati pa na biso donc malfaiteur akouta wapi Yampaka Toulouse. Toi, la question, mi balé tout ce qu'on a eu, mais ma bisote na sous émission. Il y a deux émissions au salle maquet équipe et travail qui n'a fait répondre à Martyr, il faut balongo, notamment le roi Laurent Tendance, Virginie Manganga, yotan uskozo réceptionné d'informations ana. O pensez à onde nous autres lango pendeni. Bon, tu as le fanatique. Ba fanatique ba ça l'effort ba luka numéro ya papa Hervé ba ça l'effort ba ko. Te biso tuni point de vue na yo. Point de vue na nga. Lokola goloa. Ba tikala to bazala. Pour ça na libosa micro mpaka. Mukolo ra tendance à ebana na papa Hervé nga na zalarati. Mukolo pe nani lisong. Est-ce que kolongola na poster za ko asime. Zela. Ezako ngai to sola bien. Nga beta mambo ni sa moki. Au moins mambo yo tuninga. Ce n'est pas bête yango, ils ont danger. Yango na langage nanga na zolo babou. Laurent Tendance nanga tout ça na rapport. Nga na za fanatique ya faire depuis 95. Et on a évité ce Laurent Tendance azalara wapi. Azalara Laurent Tendance a mo mkete. To solula. Te Laurent Tendance pas mkolo. Moi tout kata na biso. Qu'est-ce que biso kazala? Piste o yo zo lingo memangai. Omoni piste wana na okota ya muti. Cela mina kota onga mona ya kabna na bando kota ngo ezala ya mututi omoni mukolo bato bazotuna ba question o bayotinda ba question yo tuna nga po eza yote eza ba fanatique mutu baloba ta onga na yaka bazongela nga na chombo ndenge nini boma toza biso na biso sko mara mususu nga na loba eza maramba solo mais ezala raté boma toza biso na biso na za vraiment na arranger na tepe na capacité na ngote nga na talela ka faire et si comment nga na otangeza ya faire. Même l'apôtre Pierre baliara na sima Yesu batalela Yesu même moyibi akena na paradis atalela Yesu donc nga nazaka na mokonzi te na mutute mokonzi nanga fere donc nga na baka kombo ya fere kombo ezoliesa nga ndepe lesa bato yozo tanga ba kombo na ba comprendre donc nga na ba to ba département moko ba goy pour ba kombo to tanga ya kombo ndeko na biso te kombo ya fere donc akomande ko na biso en esprit parce que to koma ba golwa donc ezaka bon. Donc bango moi batutu mutu amtaza na opinion ya koloba o alinga loba po aza gulu
aota l'intérêt na eza faire rigola donc c'est que bango bazana ba défaut oyo ba muni yango ba oloba makambo mais ngai pe ba défaut na nga na bombika na motema naza pe na ba défaut nga na monaki na bombi na motema po bienvenue sur la po ni ba défaut na fo bomba ya bato musufu eza makambo ndako itale te ya makambo ndako moi na ndako soki obimi na ndako na bino ata bolambi toke koyebisaka biso bato tolambi te eyebimisa papa na bino irresponsable nayebi te Yves Cléter mobali star mi de 3 fois star boda fashion soki na soli mabe bienvenue sur les messe penalty na oke na onka malembe nete osola boye soki na bina loba eza na jour na loba na baba te eza pe kana jour kutu ifali na sa conférence de presse eza na jour na loba na za baba te mais bato bazoloba babi lora tendance à longue bo lora tendance à sala na jet set aza communicatrice plutôt et orchestre. Les a stade des martyrs. Kasi bon stade des martyrs c'est Sili. C'est-à-dire à pousser na soupe meni JTT. Oh et bon non le bas pousser na. Charlie Prince pas le biquet manque à professionnalisme au bozanango. Voilà manque à professionnalisme bureau bozaba amateur à retravailler soupe meni à faire été à quitter. Un mot pour Charlie Prince. Bon, Charlie Prince. Bon, Charlie Prince, ça mon colo. Aïbi Mambo Azoloba, na indimité. Charlie Prince, Soki, Akoki Koloba, Jari Yamakambu, Oyo, Yazoloba, Wana. Bon, Bisiko ya le bien, ya ebi pourquoi. Intérêt Charlie Prince, c'est un intérêt n'angate. Mambo Charlie Prince Azoloba est engagé ngate. Ngama nazana batu, nangane ba pasteur héritier bongo, les États-Unis, ma Julia. Charlie Kabe ya bazaba genre ba conseil ba pesa ngate boete boekene nango boekene nango ndé même ba ya ba griffe les grands sapeurs vraiment les kings les États-Unis ni ba lo ba troté donc ezaka na makambu mutu azana makambu na o akoyiko lo baluba neti nga solo bina ngake ne nazabo solo bina nga ah made so bana nazo reconnaître valeur ne pona mona ke combattant tu azo kufa na kombo affaire mais ça peine à battre musu bakufa na kombo affaire mais baliaka ndé na kombo affaire donc il est là pour manger à boire il prend les méga tout et les chop il prend tout mais et ça ce qu'on a battu musu na o bakufa ke c'est il y a la guerre il faut na mato la guerre ça to bimisa na mutabeta roquette trop eza mutu mutabeta roquette mutu mutabeta eloko mutu donc ndé makamiki yampaka est-ce que bike fali pour partir au publier affiche à Wembley ya you arena faire rigoler tout le monde au bête stade des martyrs félicitations tout le monde a fêté la concert qui encore a bêti sous un chapiteau $300 d'accord mais tant que tout le monde est qu'il fallait pour pas aller qui étape stade de martyrs à qui est stade à Gabon à stade Angola à Massamba Débat yewana you arena Wembley de au monde que na Burkina Faso pe auteur ko beta stade de martyrs plein à craquer siko faire rigoler promettre biso nini par rapport à ezaki azolongola ba défi oh wala nsote za ba devoir na ba défi te biso za défi na mutu te est-ce que na ba défi yango yozotuna musique eza vaste est-ce que tuni pe camarade na bango Fabrigaz pour génération ya bato yozotanga Fabrigaz otuni pe so abeti Wembley est-ce que to beta likampo mutu beti bato bele ba obeta la musique à lokumu et non ya récite preuve ané to beti ba martyr na kotimbo faire asala ka musala o pona avenir ya bana na ba davina bazokola faire rigola ba ani pe bazobota zokoma pepe donc pepe asala ma na sentiment te pepe ala ka kaleso libanda za pepe ya malédiction bana o baluka ba mona mutaka ya koko na bango basaka mais koko emo so azola ka bana mutaka libabe ezongi pana voilà les inconvénients ba concert tout ba beta na mbongo ya muto botanga kombo yemoko faire au dépenser te pour beta concert mo na braza to na kinkole to na maluku non il faut producteur ya on bomona ki beka donc biso ko sa makambo bango bazo salate est-ce que mutu obimisaka mbongo na yo mam na solo ba artiste msu ba teka na ba mapango pour na susika abeta esika ayepe ko beta esika ngo le rendre malheureux akomo le ba obisa encore zomo il y a un artiste moi sali bis encore kaba geno bataka motema moto so ba moni fere na likambo toya na ebité mettre CD alamba na Turquie et puis John mais beaucoup raisonner peut-être moi Bercy moro boto na producteur aya tokobeta Bercy ya faire abimisa mbongo na poche te ndenge bango bazobimisa ba mbongo na poche tokosala yango te omona ndanzela toza bu biso to okende boye bango bakindabo
biso zaka abou na loi au musique singara producteur fois ya pesa mbongo artiste abeta et monsieur comment que artiste il faut bimisa mbongo pour oluka obeta eza eloko mo zo sala te na ba jeune kutu ba ele lolo ba Patrick Bekamba zo sala ke il faut producteur oya mais toujours même maman donc on va falloir pour obeta ba concerner yemoko sans producteur et bon autant kutu na komoni mambo lobe okosite olobi mamba solo. Ils vont quand même les prêtres Jonathan Makengo prêtre au lobby Makambuya solo. Dernière question avant que tu chité pour te zoper bande comme sousou tozana bango awa yampaka ouais bato maison et bato quartier la terre basimiki nani sousou par rapport à Weranson a classé Bastade à Tangi Kofi Olomide te matché ferry au moment Kofi Olomide ça la plein makasi ah kasi ba alobi stade ya ferry na ya Wera vaika wana ya Bastade à bana wingi ya niveau miki yozuta Olandi Nyamakor te ah Nyamakor type moi betaka na aéroport ye Nyamakor ye wana bon premièrement Verambo Kofi Olomide na PC Mbote tous en polémique mo tenaye Kofi Olomide pas beta concerné ya bi mais biso batutolobi yango te Weranson aza spécialiste na likamwana aza mieux placé pas na mission spécialiste Weranson spécialiste mukolo ba plein mukolo plein d'ailleurs ba plein docteur ne mutaye ba ke moi ça comme na zemi pour ba oye pa na ba sa test ngana oseto comme ba fio aza na zemi comme songi moi libu moi vini comprendre Weranson aza docteur en matière ya plein alors bi ma basola ko cité ok awa Chibasu je te salue pourquoi pas Barbie la poupée bambote na bine belé en wana on est arrivé à la fin je sais pas ba dédicace et puis dernière mono par rapport ya bienvenue sur les MCP na lingo le caliboso c'est comme hier dernièrement non on est fois prêtre moto donc Isaunga non on est fois prêtre et puis bienvenue sur les MCP penalty star mido star fois star je te salue star otika la moko et puis Boda fashion Yves Letter affaire d'homme mobile Guy Basket en tout cas lukelanga solution Pamela Mouloko Priska et puis Noëlla Tampo na bi ba tout union ce koleka tout est vanité mais na matière il amba vanité ça la raté mobile ya koleka mais lambe koleka te tala bokoza emsoza na 3 pantalons au changer 3 mibali mais 3 pantalons en ezala yango ni lamba vanité ça la raté donc on a okende nango ti na lilita eza maya moto Maya tout moi donc il y a tonton Maya vraiment mon thème Maya Matimba Maya moto alandaki yo na Jansi Luonda ouais abi azana bosenga Jansi te pas grave tu bien sur la monde le temps azape na besoin Jansi azabi biso to kabola lipa biso za égoïste te o que so ba bengeli kama masanga mo bo bengi batu mo bo sala groupe te biso za égoïste te donc on appelle si batu tout mbote o ba la chaîne biso Barbie Vemba kilo ya mboka vraiment mbote safran à Toulouse et puis batu tout na batu tout o biso o bolinga bo partager bo like Victor Mbala Nzao merci na biloko on a vraiment les grands sapeurs ya ba griffe merci na biloko tout bo partager bo like ndeka esala to ki na bon na bi à la prochaine na ko molinga to c'est l'émission mon na to la tabakazaka to fanda ba mona na muto ba veste ma mbazolo ah ba veste opposant au jaune mardi ba mona ma muto ba veste ma kambazo bimisa mardi kola tsanga ba banko sipambati te naza ma ba conférence de presse déjà yango wana iza msalama te na lingi na ozwi ba question na yo ya kati to vana na ngona tabu ozwi agence to vana na opena na lingi lisu ozona ya grand prêtre usangisi no ye nango bando tunanga moko na explique moi mambo yo tuninga o to lobi yango likolo trop ba fanatique pe na nzila ba déranger nga na ebité sac ya mbongo vraiment les grands Kadhafi place aux arbres na Kasangulu mkonza ba golwa tu il faut to sola marambo yo ke ya nani alongwa po ba fanatique baza na kimia excès au déranger ba tout donc mardi on annonce biso mardi vraiment conférence de presse na roulata veste en tout cas il faut to sola nani atika la nani aki et après utile après journaliste c'est obligé na la ta veste te ngaka na lata na moni yo tika yo ba veste na moni linga ngote na olata na ozala na to sola il faut mato fana na bakiti ya pouf to sola na po berere komi trop photo e baka niveau ya mutu na mutu et en plus pe niveau faire rigola a komi ba tu msupe faut va
On est arrivé à la fin de notre émission. Clin d'œil à toi, Berly Vungamete. Pourquoi pas à Wachibasu pour la deuxième fois, Barbie la poupée, Madé Soban, je t'ai sali. Gouverneur de Washington, clin d'œil à toi, Maïbro, je t'ai sali. Loin des yeux, près du cœur, Bambo Tenoye Belé. Pourquoi pas à ma maman Gili, Mungila, Kiona, I love you, na Lela fort. La peso Bambo Tebelé, on se retrouve prochainement. Madé Soban. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinoté. A tchelibinoté promotion. Ngolé ya pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given. Vous exagérez. On n'est pas